Mbote na biso ba landi nyonso ya VOA, The Voice of America, VOA Lingala, awa toza na Washington, na studio na biso epai wapi toyambi Monsieur l'abbé Jean-Claude Atusa Meso, oyo azali mokambi ya structure tope misala moko ya stratégie ayambaka awa na États-Unis bato ebele ba Congolais aidaka bango kokotana na bapaya tout ça toko solola mwa moke. Boye malamu. Merci na tondi botondi na ndenge oyambi ngai awa na VOA po na la solo na bandeko na ndenge ya misala oyo tozali kosala awa po na kosunga mboka na biso République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé Atusa Meso, yebisa biso tomonaka lokolo za na centre moko ya makambo batu ebele bayaka ba personnalité ba konzi batu basalaka bayaka mingi tomona bango epai na yo eza nini exactement? Ndeko tangu na ya na mboka oyo na 2002 bit na ngai ezalaki koya kotanga ba ressources oyo kosalisa biso pona ko développer mboka na biso République démocratique du Congo. Alors nazali na ba relation ebele na ba konzi ya mboka oyo, nazali na ba relation ebele na ba oyo bazali na makoki pona kosunga mboka na biso. Yango nazali ilokola stratège po na ba konzi ebele na salaka na ba gouverneur ya province, na salaka na ba ministre, na salaka pe na ba homme d'affaires mususu ya mboka na biso o bazali na besoin ya stratégie pour na ko sala ko kende liboso na misala na bango. Stratégie na lingala lokola mayele ya malamu oyokola kiango na classe to ndenge nini yoza monsieur l'abbé? Nazali monsieur l'abbé na awa na États-Unis ba étude mingi na salaki ezalaki na cadre ya droit canonique. Mais en plus, il y a droit canonique, nous avons business administration. Mais business administration, nous avons la business administration, nous avons executive business administration. La business administration, nous avons la directeur de l'entreprise pour nous orienter bateau bateau ça dans quatre entreprises na yo. Mais la executive business administration, nous avons orienter ba konzi po basala misala malamu na bisika basali. Alors ba stratégie na nga mingi ezali pona ko sala ba ko salisa ba konzi po ba yeba ndenge nini ba ko organiser misala bisika bazo sala. Kombo ya structure no lisus nini? Global Infrastructure, Commodity and Finance. Donc tout travaille sur infrastructure globale. Elingi ko lakisa makambo itali ko tonga banzela ba autoroute ezali makambo etali commodité ezali ndenge nini tokoki ko restaurer lisusu boteki ya café ya cacao na biso na ba marché internationaux ndenge nini tokoki ko bongisa ba infrastructure ya koteka diamant ya koteka olo pote ezongisa mukita na mboka na biso pona ko financer éducation ko financer santé ko financer sécurité ndenge nini tokoki ko sala na makambo ya olo sans que toteka yango mais ko chango na banka pamba yango moko a partir à banque ekomi ko sala mbongo sans que toko koteka wolo na biso eza ba technique ya ndengwana atana makambo ya zamba ndenge nini tokoki ko kanga zamba na biso sans que tokata bandete ya zamba mais à partir ba contrat ko toko sala na ba entreprise zamba na biso ebanda ko futa mbongo pona ko financer ba activité mingi tozo sala na kati ya mboka na biso. Aussi oyamba ba tebele awa et puis structure ngo ezali moi bandakala aussi bosalini exactement na sala makambo ebele surtout na domaine ya santé na travailler presque na ba ministre nyoso oyo ba sala après ministre Machako na Congo na bandaka ba activité na ministre Machako ba oyo surtout ba yana sima na bango na travailler na bango to tinda ba équipement ebele pour na kosunga ba activité na quatre ba hôpitaux ya mboka na biso to salaka na ba ministre ya éducation lelo par exemple tozolinga ko bengi sapé ministre ya enseignement technique et professionnel awa parce que tozana a plus de 1000 ordinateurs o tozolinga to tinda na Congo pour ko salisa ba leke na biso ba ndenge nini ko sala makambo itali IT ndenge na ko sala makambo itali coding ndenge na ko sala makambo cyber sécurité
tozali pe na ba université mingi aux États-Unis et kosala na biso mais eza ndenge moko pe na ba gouverneur ya province tuuti kozala kala mingi te awa na ba gouverneur mingi toaki na gouverneur ya Chwapa ya Mai Ndombe na gouverneur ya Équateur avant ça tozalaki na ya Oya Ituri Nord Kivu Sud Kivu na ba gouverneur ya na bamboka na misusu kuna epai na biso objectif na biso ezali que to salela ba stratégie oyo tozali na yango pour une des stratégies ezali ndenge nini ba gouverneur ya province bakoki kozwa mosolo mpona kodévelopper ba projet ya kati ya ba province toyokani na ba banque awa na États-Unis oyo bandimi kosalisa biso to lever ba fonds à condition que ba gouverneur ya ba province bazala la ba garantie bancaire ya ba banque na biso tozala nango sur place. Alors na ndenge na nga moko na ba relation na nga na si na bongisi makambo na quelques banques na mboka na biso pour ba pesa biso ba garantie bancaire oyo ezosalisa biso sikoyo na kofinancer ba projet ya ba province kuna epai na biso. Wana eza makambo boyokani me na terrain kuna na mboka emonisami ndenge nini na misala ndenge nini? Na terrain kuna na mboka eza na misala oyo to bandaki na gouverneur Gentini Ngobila tanga azalaki na Mai Ndombe. Objectif na biso ezalaki to mema ba investisseur aminene pour un projet agricole pe transformation. Mais malheureusement tozalaki bien informé sur l'obtention ya ba garantie souveraine na mboka. Omoni mundele tanga yaka ko chambongo na ye na ba mboka na biso alukaka garantie. Pourquoi? Parce que bamboka lokola bamboka na biso eza bamboka au risque. Donc oye na mbongo na yo oche osala ba bilamba obilanga osali kuna mais batu o ba na masasi na minduki ba BBC bilanga mboka o mbongo yo chaki na kata mboka ekemai. Alors baningaka ke gouvernement elobake soki boye na mbongo na bino ko cha awa pona ko salisa biso tozo ko garantir yango. Eza lokola assurance que soki eloke bengi baby biso gouvernement to kozongisa yango. Mais biso na niveau na biso à Congo ba pesaka lisusu ba garantie souveraineté yango siko to bandaki ko étudier stratégie mususu poto koka ko dépasser obstacle au tozalaki nango o esalaka ke gouvernement ekoki ko pesa garantie bancaire souveraineté sikoyo yango na to komi na mesure ya kozwa garantie bancaire ya banque locale na ba garantie bancaire ya banque locale en tout cas efungoli ba porte mingi pona biso pona ko memankita ebele pour réaliser ba projet belé dans ba province mingi. Waniza au niveau ya ba banque tout ça yango monisami na misala ndenge nini? Ekomi monisa na misala parce que eloko tozo ko sala soki na kwa ko la kisayo à partir ya programme toza nango par exemple na gouvernement ya Mai Ndombe. Mai Ndombe eza na ba projet par exemple ya l'électrification à Nyoki, eza na projet l'électrification ya Mai Ndombe, eza na l'électrification ya Mushi ba bisika ndengwana. Mais pour l'électrification wana nyonso, il faut que mbongo ezala pour tout ko électrifier yango. Donc déjà tout ça li ba travaux, il y a énumération ya ba besoin oyo ya province ya Mai Ndombe, sikoyo mbongo oyo ezo ya et kozala pona ko financer chaque domaine. À l'époque tozalaki mingi ko travailler dans sens que bozo zela ba partenaire ba yana mbongo na bango pour ba ko financer ba projet. Pe bango tango bazo senga ba garantie souveraine siko na stratégie à sika et komi province yemoko to travailler na province pour créer une entreprise de développement économique de la province et cette entreprise wana na ba bailleur de fonds au bazo ya en joint venture donc bazo ko s'associer pour que mbongo eya et na mbongo wana to kabolango na ba divers projets pour que en même temps tout ça na ba chantier mingi ozo salama na kati ya province moko. Donc je crois que 2020 les années d'un temps où biso toujours ko réaliser ba projet mingi que dans le passé parce que dans le passé effectivement en économie tout ça qui na ba blocage belé pour na ko joa certains documents importants na cadre misala toujours sala. Mais wana lobi mingi pona Mai Ndombe mais to mona ki yope awa na ba gouverneur mususu lokola ya Chwapa lokola ya Sud Kivu lokola ya Ituri na bango bosele le côté exemple le même modèle donc na zui ka ya Mai Ndombe lokola la ka showcase et même application autour ça la na Mai Ndombe to ko sala ngo dans chaque province surtout na peso exemple ya avantage ya ba province de l'ouest.
Avantage de la province de l'Ouest, c'est que le gouverneur nyonso ya Équateur, to se mettre d'accord na bango, na maïndombe. Na cadre de l'infrastructure, tous a besoin, par exemple, na ba financement tozozoa, to tonga par exemple ba autoroute elongwa du nord de l'Équateur et à kokutana na banzela bezana Kinshasa. Avantage na ngweza nini? Ba autoroute wana ekozala ba toll road comme tolubaka na Congo, route avec péage. Au lieu que ezala ba province wana ezongisaka mbongo, ba péage kaka mituka oyo kolekaka na banzela wana. Yango mutu kozongisa ba mbongo oyo tokozwa na mboka ba paya. Ndenge moko pona électrification. Na électrification oyo tokotia na ba province, ba facture oyo bato bando kofuta pona électricité, yango moko mutu bando kozongisa. C'est-à-dire que gouvernement a se dissocier na banyongo. Mais gouvernement azana na cadre ya joint venture otoza nango pona kotala ndenge ni ba dépense ezoko salama. Mais avantage eza c'est que ba entreprise wana nyo surtout ezo ko sala na cadre oyo ya ba programme toza nango e bando kofuta ba taxe na l'état oyo ko sala ke gouvernement gouvernement na niveau provincial ezala na nkita ya ebele pona ko sala misala mususu elingi ko sala na kata ba province. Iwana ekozala ba entreprise koya mais biloko lokola ba péage ezalaka déjà na Congo ba ezana ngoli kamba ya sikati sauf kolobi ke ba entreprise mususu ya privé koya tout ça okanisi ke yango ubima penza mbongo parce que na Congo toyebi mingi mikolo pe tozolo yango ezalaka likambo ezalaka na yango bandakala kasi siko bitumbe makasi kanyaka. Bon ezali eloko nyonso ezalaka na stratégie na yango. Yango okoyoka ngai tangu dazo koloba na kobanda ko insister mingi sur stratégie parce que soki batu balingi basala eloko mingi basa pesantisaka sur problème mais biso tolobaka ke na eloko nyonso mutu azosala problème il faut ezala après vous trouver yango solution oyo boko trouver na problème et comme akape problème et go senga bino bo trouver solution. Donc c'est-à-dire que na nyonso tozosala toza na ba problème na solution stratégie ezanini stratégie na biso eza ke lelo tozokende na monde ya nouvelle technologie banzela oyo zolo bezana ba péage il y a aussi un problème de contrôle qui contrôle ba péage wana ba recette oyo zokota na ba péage wana eza boni alors biso tozo souhaiter que na misala oyo tozosala to ajouter nani esika ya nouvelle technologie pour que nouvelle technologie et ça les biso to ebaka ko contrôler ba recette place ya péage tozo toko chana ndenga misala tozo sala toko linga ke toza na ba caméra na chaque place au ba péage na biso ko sala soki toko ko saela électricité hydraulique te ya normal toko cha ba panneau solaire o ko sala que mutu oyo azali na direction générale ayebi ko contrôler à la minute ba péage nyo surtout o ezana nzela. Ce qui fait qu'à la minute, on a fait à chaque journée, on sait combien on a eu comme recette dans chaque péage. Peut-être qu'on utilise, mais il y a toujours awa et pas bande qu'on a vu sur américain dans le système là bas péage. Donc tu qu'on soit easy pass, tu me mets en okuna pour que tu contrôler la recette on a makasi et je sais que ekomatisa mbongo il y a chaque province. Et ça le quoi on a dévolé makambu tozoloba wana tozongaki na sur terrain mais awa lokolo za lokola trade d'union au 5 saka ba obayaka na ba ndenge nini osalaka pe bato yamba ba porte nini fungola bango na libanda. OK. Ndenge nini na salaka makambu en utilisant méthode oyo ba yekusaki ngai et pas ya batu ya mboka oyo. Je crois que ce que otali bien bande ko na biso ba américain bazali na makasi na ba stratégie. Donc iloko nyo surtout bango basalaka comme na uti kolobango basala bango stratégie. Donc on peut savoir quelques exemples. Après que ba formangai et pas il y a partenaire il y a congressman Bob Livingstone et nazo cité maman Lori Pegado au penza mutu to vanda na ye a fungolela ngai comme balobaka adresse ya batu banani ya batu nyoso carnet d'adresse ya batu nyoso o ya tina il fallait na sengela ko yeba na États-Unis na kei kokutana na présidente ya USA for Africa ye muta connecta ngai na présidente ya USA for Africa madame Merci na kei kokutana na ye na expliquer ma kambundenge tozo sala maman na ebisi ngai
eloko aliboso ntango sala pona ko salisa yo ezali na ko engager mutu moko na Washington pour à travailler sur holistic communication ya makambo oyo zo lingo sala elingo loba nini elingo loba ke il faut na nous ba salisa communication ndenge nini ko véhiculer message oyo tozo linga ko véhiculer po bandeko oyo mboka oyo bayoka yango. Cela veut dire que pour nous travailler dans mboka oyo il y a une certaine façon de transmettre les messages pour eyokama. Alors ceux qui oyebi façon à transmettre le message na hote okoki koloba na basour pe ceux qui oyebi angote okoki kokanga ba porte oyo okoki komemela yo ba avantage. Cela veut dire que na ko vanda to vanda na bandeko ya mboka oyo bango toyebi eloko nini balingaka bayoka eloko nini balingaka bayoka te. Alors tant que tozalaka na bakonzi o bayaka libanda eloko liboso tosalaka to kochaka bango toyisi bango voilà yo oye na makambo oye nango oza na ndenge na yo komonela makambo me tala ndenge osengeli ko véhiculer makambo wana epai ya bandeko awa tango na komi na suka motuna ya suka osali mwa makambo ebele bato bakongole baye même président ayaki awa bon bokonzi échangeant na mboka relation ezongi mwa malamu na États-Unis pe na mboka mususu na bokuse bisa biso yo moni ndenge nini eske ezokende na mboka ezokende na nzela malamu tozo kende wapi po basusu balobi ba pesanteur ezebele bazoloba makambo bitumba makambo kata mboka makambo na bokuse kanyaka makambo na nyonso na bokuse ngana koloba ke président Félix Tshilombo azoko sala musala na malamu. En tant que stratège, nazo komona makambo mususu o batu mingi ba ko komona te. Na lobi boye, tant au président azu bokonzi, a décidé abanda bokonzi na ye na ko réparer politique extérieure. O ki batu mingi ba lobi oh président depuis koma ki azo voyager kaka ezalaki na ba avantage mingi. A nettoyer ba saleté mingi o ezalaki sur le plan ya diplomatie ya mboka na biso sur le plan externe. Tango a nettoyer yango sikoyo azali na ba camarade mingi o ba telemi po ya ko soutenir ye total na 2020 bokomona ndenge makambo nyonso tu wana oyo ezalaki lokola ba salité na kati ya mboka ekosila. Voilà, to komina suka ya linaka na biso to yambaki awa na Washington na VOA. Ezalaki linaka na biso ya VOA Lingala to yambaki monsieur l'abbé Jean-Claude Atou Sameso wazali mokambi ya structure moko ya stratégie to pe mayele e kosunga ka ba congolais o bauti libanda kozana contact awa pe kosala misala na mboka. Merci na kolanda biso beaucoup bana kolanda biso na VOA Lingala na Facebook na biso VOA Lingala pe na site internet na biso www.voalingala.com. Tukutani mbala na sima. Merci Matondo Mingi. Merci.